fungola lola na yo mapamboli ekita molimo na yo esimbanga nayebi na yo na kolonga bapasi nanga ekosila je sais qu'avec toi j'irai quelque part mais tu m'as choisi tu m'as mis à part naza mwana nelaka na kokufa te bilaka nanga ekokoma réalité tindelanga banzelu ya we osananga ezayo ndoto nanga ezayo nalingi yo na motema sala nanga tina suka tindelanga banzelu ya odimba toyawa mpona réunion na biso ya batetela nga tozobenga bandeko na biso nyonso epai nyonso to bazali tokutana toyebana bana na biso mpe to bandomona na bana na biso bandeko na biso nyonso tokutana po otala mboka eza monene toyebani te bana biso bayebani te eza mawa trop yango wana sikoyo toyawa epa papa michel awa po nde réunion na biso eyali marege bagrève ezali bato mosusu baye te mais c'est eloko te se moto nyonso ayebi eza grève mais wana mpe okomokomoko se présente. Maman, bonjour. Bonjour, vous avez la chaîne BTV3. Tout ça, les lots, comment réunion na binoni maman dit? La nouvelle génération. Ah, Anao Tetela. Ah, Anao Tetela. Anawa Otetela. Nouvelle génération. Maman yo lobinini. Pour na appel na yo et lobinini na bandeko. En tout cas, appel na ngai et c'est pas singai mingi parce que na zakana ba idée wana ça fait des années. To umeli mingi to sai même plus de 40 ans na poto mais jamais to sala ta o to kutana ka bo to kutana ka biso en famille mais oyo ke bana ya mboka moko ya batete la vraiment faut to kutana ka bo eza malamu mingi po peto za la rapela ba makanisi ya ko sala pe makambo kwa kitoko na mboka na biso poso totali ba mboka oyo penza na partie ya Congo mboko eza vraiment délaissé eza côté na biso donc biso sikoyo tola muka pe biso pe bana ya batetela tola muka biso nyonso tu yango na moni nga mama Marie-Jeanne Shungu Oranjo donc vraiment nazo sepela penza to muto nyonso aya to pesa na pe ba idée ya malamu to tala ndenge ni pe to koyi ko sala quelque chose na côté na biso voilà. Maman j'ai tué au lobini nazape makambo loba te tala ka to na mboka mopaya mboka musika lelo oyo soki tozali esika moko te baboabi mosapi moko esikoloke ebongi te lelo soki oza na misapi mitano okosala mwa quelque chose soki ezali 10 okosala ebele yango lelo soki likambo ekweli yo awa oza na moto te nga na kosunga yo moto akosunga aza te mais ntango tozali kati na libota toyali ebele makambo ebongaka kaka komona kaka solution za makambo na moko yango ebonganaka kozala esika moko na baninga epesaka toujours esengo mpe solution ezwamaka yango wana bon idée oyo yaya na biso azwi eza vraiment kitoko yango wana tobenga bandeko mosusu bayebi te baya po totosala eloko oyo ekobongisa avenir ya biso ya bana bakoko na biso plus tard ata awa te ata na mboka ezala esengo. Omona nga vovo Shembo nazo usenga bato bana batetela nyonso bato aloja bato akatakombe bato ya jumbe bato ya lubefu bato ya wembonyama jalo bango nyonso baya tosala tozala bomoko. Papa yo lobini olobeli bana ya tobenga tokobe ofumbe batetela ke na ofumbe ke mafumbe nalobi kake nga komona nga Léon Ozimba na bati subumbulu parce que eza ana eza mboka eza ana mongo mais na cadre ya batetela nde tokutani awa
na osenga bato ebele baya na bandi osala mpe apelo epai ya bato ebele ngai moko te toza ebele tozosalaka bapele nyonso tokutani boye donc en tout cas boya ebele toza na mposa mpenza tozala na bomoko ndenge balider na biso nyonso oyo basenga na bomoko bapatrice lumumba toyoyo shungu papa wemba bazali kosenga tozala na bomoko donc esengi vraiment tozala na bomoko bana batetela tosimbana oyo ezali nouvelle génération donc tozala biso nyonso na bomoko mpo bana batetela mpe bamboka na biso batetela ekende liboso. Bonsoir, bon. Le milieu de la tête était là. Le milieu de la Kalanda. Donc, il m'a organisé à Kadieso, le tout Sanana, et qu'on me mette en avoir fait. Le sang pour l'enfant en général. Tout me dit, maman, tout ça, on est là, mais on a un programme. Que le petit manier, la casso, tende à venir à la casso. Nous avons mato no boko akali koko négligé ko le traité wa ka so la l'interne la wa chumbe do no so to la chumbe ko soni fula ko to la lo je ko soni fula be fula la wa monyama le congolo quoi donc il va ka dire ce ko di mena ambe ya ala chewa tete la wele conscient d'achou qui mania la kaso et puis je suis pour la ramene le mbali mena quoi ala we ya ne a che so we ya ne tout mais une fois par an pour finir il m'a dit de maya mo akatale ka so mbele ide wa do mala ne ba mo il va par moi ta romana ka comme ça wa ide o tele ide ani mena ko so construire pour tout avancer ce que fait là ada traiter no ani tikala ani to chasson ça nakoma ngai mama Georgette Chungu. Donc, naza na esengo mingi ndenge to se retrouver awa pona na likambo ya association na biso tosali ya nouvelle génération ana tetela eza esengo mingi parce que eza vision moko mpenza oyo ezalaki mpenza na mitema na biso banda kala bandakasi na kati parmi biso mundu nyonso azali na likanisi wana me tosaka oyeba ndenge nango kosala te tokobandela wapi to mais en tout cas naza na esengo donc moko bokondima te ndenge mama na biso yaya na biso mama Madia azwi likanisi wana ya lancer likambo wana vraiment eza esengo yango na naza kosenga mpenza na bana batetela nyonso tout en tout cas boya batetela nyonso to nyonso azalaki aza mwana motetela aza motetela aya mpo eza lisanga ya biso comme ça tobanda kosolola kopesa na baide mpo na ndenge kobongisa mboka na biso mpo mboka na biso mpenza en tout cas elala donc so biso moto telemi te bana na biso mawa trop toyebi ndenge nango bakoyeba mboka na biso te mpe bakoyebana te donc vraiment eza esengo naza vraiment na esengo ndenge nazomona bandeko na nga bapapa na nga bamama na nga en tout cas nasepeli mingi yango wana naza kosenga vraiment tocontinue kaka na nzela wana Mama Dia yo nde ozali fondatrice ya lisanga oyo sikoyo posa na yo ndenge soki tolandi awa ezalaki bana oyo ya Sankuru Lubefu Katakokombe oyo atangami ko motetela tokotia nimero baluka bino bokutana mpona bolamu ya mboka bolamu ya région po bamalien basalaka yango bamalien basalaka yango mpona nini biso tosala yango te liloba na oyo ya suka ezali nini yo mama présidente yo mama fondatrice d'accord biso na fes liloba na nga ya suka kaka nazobenga bipai ezala Bruxelles ezala na Allemagne partout epa bozali boya tosangana obenga nani papa Léon Dimba akopesa bino numéro na ye bobanda kobenga comme ça toyeba ndenge tokokuta epai papa Michel awa seka restaurant kitoko oyo na Likemba eza ya biso moko na Saint-Denis kotetela nyonso akoyoka maloba na biso boya eza mwasi eza mobali boya toza na besoin na bino nyonso
Merci beaucoup. On peut s'adresse ses alliés dans 75 boulevard de la Libération, Saint-Denis, 93 200. Donc, Aoueza chez Likemba, tonton habite, na Mavero habiti, donc na restaurant Likemba. C'est ça le téléphone. Bon, téléphone 06 05 56 24 44. Donc, numéro ya Mwana et puis numéro ya Likemba. Donc numéro, c'est un numéro na yo. C'est pour ça que va joindre na numéro. OK. Donc sur Bobengaï Léon Dimba, donc Bozoaba Makamunyo sur Bozala Poussa Roiba. Voilà, Bozala Kibongo na chaîne Nabinabi TV3. Donc tozawana pona kolukila bien toujours ba élément. Bomoni lelo appel ya bande konabiso ba tété là. Bazana posa nouvelle génération, bazana posa sali appel, lancer appel parce que ba monique batete là ya Paris, ya Poto, boza ya ko palangana. Posa na bango ezali bo sangana. Boko mamutu moko po lobi bosa lelo kwa malamu po na mboka na biso. Toyoki na Sankuru kuna c'est très enclavé. Ba école ezate, eloko ezate. Or soki bino botelemi ba balabala kutu na Sankuru ezate. Tokaki bato balobi na Lambert Mende yoko sala nini puisse bando zalaki osala pe eloko moko te ozo welela awa po kosala nini. Donc nyonso wana à hôpital ataki cité ba maman bazoloba do bomoni bandeko balancer appel. Donc c'est toujours dans votre chaîne BTV3 bo na chumbe totanga bien suko tozoluka pe bana bakoko na biso bango mpe batanga malamu biso tozokende tokiti na avion tozwi camion mais suko nzela oleka eza te bapont eza te na baklasse mba eza te internat kuna oyo biso tozalaki bana na kasi bango kosedirvie bango